Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nathalie Makope azaka danseuse, azali kanana bino bakneus to babi Nathalie Makope pour baby bibiche Makope. Donc babi Nathalie Makope allez-y comprendre que aza na famille. Et puis lisolo oyo et ate que eza reconnu PTT. Bayebi yango pe. Quelques batu pe bayebi yango. Mais eza lisolo bezaki garder. Bino beaucoup benga nanandumba, nanandumba. Mais parce que bango mutu ba permettre mambo esala maboye. Et comme ce ko bimisa vie ya mutu moko bela mususu esala loko ebomba mesa nini ebimi. Ça s'appelle batu ba yatu atakuta ngoko te ya likambo bomba te bano surtout ba bikenda na fifi ya bando bima na ville. Nous surtout bikenda na bando bima ando sala vie. Des fois, on a dit qu'il y a mis sur la cala, que Mouto a dit des fois, alors Mouto a choqué par l'idée de ah, mais si vous faites des bisexuels, c'est bazali. Quand c'était faux, c'est comme des bisexuels bazar. Les bisexuels bazar bateau et zalarake no abimana moi si abimana mobile abima pena muninga ni mobile yepe ba mibali babimana yi. Parce que Miguel tant on a Marco 6 bazar le roi alors roi il y a cousin. Ah, le roi est un cousin. On comprend le côté monsieur Zaza Yaya, pour papa moko. Côté monsieur Zaza cousin, pas à moi, on a comme maman bang. Attends, Facebook, non, on a peu place pour ça publier, pena Miguel il poupa. Comment moi, tu comment moi? A comment penda yango? Yé moro Nathalie. Aza consciente. Et puis la famille là-bas, baby qui est Ezabo. Nana, baza yana l'équipe enza. Nathalie non. Nathalie oui, bah yana l'équipe. Ndé yé Charlie pense to s'attaquer ne to lo banende ni poto ebi de la kaza gigolo. Ah gigolo. Aza gigolo, aza moi simbala maman moi mukolo akota libala. Charlie pense que tu biso to ebi de la kanga violer na mwana na yemo kwa buta. Ah non, pas jusque là. Mais kasi anga violer mwana e. Et biso finga mako. Mais to le ba ke mandat mako esa nini esi là. Pour la France, ça a 5 à 5 ans. Et surtout que le président Macron a donné à côté de Aza Emité. Aza le seul président de la France où il marche. Il y a Charlie Prince et il permet de faire la place à Laura. Très bien. Ils appellent solo. Oui, il y a une place à Laura na martyr. Et l'autre, mais maintenant, la compétence. Vous comprenez? Les amis, on a fait les amis comment vous avez gardé. Attends, tu vas le bélar, même nous te confirmons. Azateo, ce que Charlie Preston confirme, on va pas nous confirmer. C'est une photo, bah tu l'as vu sur moi. Photo, on a Miguel, il poupa. Miguel a déjà là-bas 11 ans. Nathalie Tazwa Zemi, tant est révestée, Nathalie Takena Banzela, Kenda Baba, Kongo, Tia, Kekoma, Nabangolana, Akebota, Mona. Ça, c'est moi. Oui, mais ça, que non, c'est la Mona, ça, c'est test à Aden. Donc, il était ça Aden. Donc, il était ça Aden. Et bon, si quand on y est Charlie Point, ça y est, le solo, on a confirmé que c'est mais on est la musique. On a la musique. Et la musique, il a mamba moi aussi. On a pas sa vie privée. Pas ça, il veut moi ça, mon tout. Bana ne bazali, baza bana faire rigolo. Yo kasi bana ba aux années 50. Yo ka le solo, maman ba bon. Je ne sais pas. Attends comment faire était, mais lui autant. Si ko attends qui combo ya faire était, si ko pour la nuit ba ko za na idée wa. Ba chanson facile. Vous comprenez? Chanson mo le roi banze mo ya bana miki. Woni conflit en salaka attentat. Abeta banze mo ba sans anesthésie, ba non assistance, ba boda. Mais à quoi ça banze ba chanson mo pour les enfants. Olé. Oh là là, voilà, bandit mon boss que ça va Jean machin. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Bienvenue mesdames et messieurs fidèles internautes de la chaîne Abisso Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où et puis ça a vraiment belle émission où vraiment un bouquet bien, surtout émission Abisso Mozindo tout la profondeur et l'actualité, tout le barato où c'est que les gens disent tout à travers votre humble serviteur Diego le Mignon. Dans la nation, nous avons dit pour nous servir. Merci à Jonathan derrière la caméra. Merci à l'équipe de la merci à Bino sur Oyo. Botala Ngai TV Moko Batebele, n'a pas moi travail par commentaire, n'a Bino peu appel, n'a Bino vraiment ébélé. Merci à Grâce Bassaoul, des gros bisous à toi. Pourquoi pas Maman Jackie des colonnes, des gros bisous à vous. Maman Jackie des colonnes, grand père mère. Pourquoi pas c'est un grand merci à Coca Fils, Bambo Tebele, Coca Fils depuis Allemagne, Wana, Bambo Tebele, n'a eu Amédée Massoud. Pourquoi pas bah mourir à bonne musique, bah c'est toujours plus. Nabiso chocolat pour ya propos la miss featuring
dans Héritier Watanabe, vous allez déjà disponible bientôt là, dans quelques semaines, vraiment, vous allez vraiment brancher pour nous oser là vraiment chocolat, vous allez plus disposer dans vous. Tout ça, on a plateau. Sur internet, babi sera bini matière et bimakaka nana wapi à défendre vraiment bonne valeur, il y a pas de Hervé Fergo et puis avec ex danseuse et puis tu y puis relation amoureuse na puis na mon copé ya comme OP le bon appel à internet ça pour bon na émission et puis on va parler de tout aussi que les gens disent tout bas surtout dans ma révélation de Mitsubishi pourquoi que le bon na minute yo pour y bonne émission. Ceux qui sont en tête d'ailleurs, il y a même langage dans vraiment fou, dans vraiment plateau. Bonjour, bienvenue Nana. Bonjour Diego les mignons. Bonne santé. Ouais. Oui, santé bien, santé très bien. Donc ceux qui te coutani, te vendent des sites au solo là, donc c'est santé pendant ça va quoi. Nous sommes ramenés sur Kitoko. Nous sommes Kitoko. Voilà, merci beaucoup de remercier pour répondre à l'invitation de Bisso sur l'émission Mozindo. C'est réel plaisir d'aller que Zambala Soukate pour y avoir une émission de Bisso. D'abord un mot, la audience sur la première fois dans Congo ici la télévision. Encore merci mingi na bagauloise ba gladiateur ba soutenanga de près et de loin na tout moralement, physiquement et puis spirituellement. Mbotena Venanga Eclipse Lumi le drapeau de Lion, na pesi mbote na honorable Papizila, ale panzu bambo théâtre, Vicky Machero, na pesi mbote makasi place Rosalinde na mon papa Edo, na pesi bambote famille nanga ibana nanga Ritz Balondo Joseph Balondo, petit fils nanga Allegri na pesi bambote famille nanga famille Lusamba, Naomi Mariam Christian Yves Evelyne bambo théâtre na tante ka bambote mingi. Voilà, bambote mingi na binyo si ba maman vous allez vraiment émission oyo. Nana émission to ba le contacter, to bouka le contacter to ba toujours vérité, mais to ba tout au c'est que les gens disent tout ba to ba le ba likolo, te biso le ba on likolo. Na kati émission. D'abord, ba nous soyez bio, na ba bio te. Nana elle est qui d'abord? Nana Kabena, azamo na maman bango pe asona makufa déjà maman Titi Malalo Eugénie pardon Titi Malalo Eugénie akufa déjà. Moi na ya papa Sylvain Biamulwani Lusamba kunga papa za muluba mama za muoyo. Très bien. Donc la maman ya bana mibale naza pe na koko langa pe moko. Très bien. Naza déjà na koko. Félicitations. Merci koko langa déjà na 3 ans donc na habité son na ko se présenter ndeni. Voilà, vous avez qui ex-danseuse, tu évité au légal orchestre. Na binaka na quartier la terre. Donc danseuse na binaka na quartier la terre na bima pena na ndako na biso na ke na sali test na quartier la terre na bina na quartier la terre pendant au moins 1 an. 1 an na bina na quartier la terre par après excusez donc na lingi mobali to za kibiso son orchestre ndi sala keno dans le quartier la terre. C'est mobali ndi abibiso lo musala. Oui, bien sûr. Est-ce que les autres vont vous regretter à cause de la danseuse? Bon, les amambos n'avaient pas regretté auparavant. Auparavant, on n'avait pas regretté, mais vu que nous avons âge, on a regretté, on a sauté. On a âge, on a sauté. On a sauté. Au moins, qu'on a ça la musique autrement, peut-être na koyemba, peut-être na kosama mususu, mais kobina lisusu na regretté, on a sauté. Voilà, les gens se posent des questions. Où on a peut-être comment il y a des mais les gens vont passer qui est cause à la montée au défendre les lots, warrior parce que m'bali na travailler à kuna. M'bali te papa bana. Papa bana. Excusez, n'a rectifié papa bana wa za la kuna. Mais le tout le monde a comment le voir bien papa bana na TV, le comment le voir bien il y a patron et papa bana. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au moins les gens babilo mususu mususu à cause à zana et puis na musema ya olobama mususu te. Vous comprenez mais ils ont la pression, ils ont la babilo mususu yango pour ça mususu, peut-être pas si le cas. À comment on va derrière olobama mususu. Premièrement d'abord, banda to kabwana ça fait déjà 15 ans passés. Moi na ngambala na 16 ans to kabwana hier moi na ngambala za 1 an. Donc c'est quoi ça na 16 ans déjà 15 ans passés ngana ki parla ngama na bangote na vivre na ngana ndenge na ngai. Maintenant aux hommes que batumo bozala souté okipa mam na bangote mais bazolu ka balandela na ndenge moko boya mabe. Au ça il faut dénoncer. Et puis naza obligé te lokola yé à ça la pas fali ngai il faut no belaka fali non. Et ça pour na bangote parce que ngana eto yebana ki na quartier la terre. OK. Fali a esima. Biso sona fali na B52 tozaki ba travailleur ya Kofi Olomide. Vous comprenez tout ça la kuna. Elle a longue fallait zaki dans la quartier la terre. Mais elle fait rigoler au côté quartier la terre.
et randaki fali le quoi mal à l'aise. Ah bon? Vous comprenez, ndenge randaki mal à l'aise comme osenga que non, il faut longwa. Ce qu'on a appelé stratégie au longo la tête ndenga lukaka ke asala album na ndenga quartier la tête pour soutenir la départ na ye. Allez la départ mais on attend à sala album malgré papa ya bala na pe na tawana zala suna orchestre te na quartier la tête. Alonga qui peut switch ka mam na ngai ndenge to comment ko zala na ye ko faire le media c'est pe la raté ba ko beba na tia ko comme na tant que ba sambara même ba ko matina ba grande distance. Mais tant qu'il fallait sali à orchestre na album na ba mutu c'est pe la ki atambulane ayaka ko susu B50. Pourquoi que Nobi n'est pas fallu? Nobi n'a pas fallu na ndeni. C'est à l'époque, non? Parce qu'il n'a pas bah non peut-être. Non, attends, Ozaki n'a bien, Ozaki n'a comment mais nga déjà na zala fan déjà faire. Très bien. Donc il fanatisme na nga ya faire et bandi leloté. Et bandi avant même na bandobi na quartier la tête. Ozomona ce que Zaki na temps auto banda ko bina, ezaki ki lelo boye que faire ego la zala na orchestre peut-être nga na za danseuse na ye. Mais comme na temps na peut faire Zaki na maison mère, nga skoyo na ndoko ka maison mère te. Vu que zala ba rep na okendo okuta be kiri ebinde mamonde zala kala ba série wana. Parce que na ndoko ka bantoukman na te ba tebele bongo na oya na obanga. Yango sala ke na ke sa test na quartier la te. Siko tant to longo déjà yo sali orchestre na yo yi aza mettre na sécurité wana maram na bino. Eza musala na salara. Nga pe naza pe na tana nga pe na kopona oya ngai place nga na lingaka. Naza pe na droit yo kanzemba faire parce que na linga faire. On est obligé de le quoi ya sala rakuna il faut ngana yana lobela maram na bango non même pas c'est la déo défendre fier bango balandara maram na yo mais oui balandela maram na nga pona bango il fallait quand le lobi fallait ndena banda ko lobela ka maram ba fali OK faut ça la bien faut la lobela pour ça la banda ba maram ba fali mais on l'aime sous na éviter mais le quoi na boya na ngai po eza argument na ko bandeni eza sentiment na opinion na ngai te do ya ko lobela fali opinion na ngeza ko lobela faire egola parce que na linga faire egola na linga musique mais na linga kaende nga yembaka ozomona et comment est-ce qu'on crée linga ba problème ya omoni na kanda na epusanga ce qu'on a banda ko loba ba vérité ponde na yaka na sala ka bémission ma nyonso na loba na ko sela na mutu makambo te mais o bimisi mikolo to ko ta directement na monsindo vérité to vani to la to la muki to bone miso sali ko loba ke fali abotana lekianana waza mwasi na actuel vérité wana bimisi biso pourquoi me sera na temps où et puis bimisi biso photo ya mwana on était je j'attends ta yo otila biso ngo pourquoi bimisi sur vérité est-ce que mambo la solo est-ce que zo mona grandeur ma kamozolo ce qu'on a zo mona grandeur na ngote po grandeur ya Charlie Prince lo ka sala ki amona ki ngote biso to défendre affaire egola on comprend to tena mambo Mamba papa wana eza mamususu oyo eza sko mambonga na sala na défendre affaire egola na sala ba analyse sur faire egola la lobela kai ozo comprendre siko yo mutu oyo obimi oyo sata débat ya mamba musique oyo lobela ka mamba biso to sala ya musique ozo comprendre attendez faire egola beka ka dida sare na ngai croyant que peut-être ba ko na critique que faire ayembi bien te ozo mona faire ça ayembi bien ta sali be ba critique ko ba ko moya na ngamo ezo lekelanga si ba komi na niveau ke ba bimisa lisolo moko boye oyo ebeta makala oyo ezala ya kala lisolo nini lisolo ke non faire ayokela fali zuwa fa parce que fali abima na mwasi na ye eza likambo ya se ya kala déjà mambango lekala ngo malgré tout ça totika na biso na ye bien oui to ebi lisolo na biso nyonso to ebi ke non fali ayaka na car na ye bazaka na Texas Katadi on dit na patron Ngubi ba na voiture ba na époque wana faire ya banda ko futela non na bula na bandane les arabes na ba début un peu à ba maison mère cause les arabes na ba 2 ou 3 ans ba 3 ans ba 4 ans d'existence ay ba série wana fali a préféra aya ko za mwasi ya faire ba solo la ba planifier makambo nyonso ebi ke mwasi aza être mo boza faible ozo comprendre ba planifier pe ba yela ngona ndenge ya normalité. Vous comprenez pas ça moi ça zaki nanda kuna ye mais ça nanda molili parce que ça moi ça zaki nanda kuna zaki déjà moi na liboso na bani ya ba mapasa ba zaki ba bébé awa ko accepter biloko ana te mais tant accepter que on sait que na domination côté na kati bozue boke na ye o makambo bo sala ki kuna bino moka boyebi nini bino bo sala na moi na mutuka na mutuka ba kotane na car ba shege ba mona batu ba mona
bashike musuku bafinga na fali ndenga ndo kende na ye lisolo ce que kenda papa Hervé n'importe quoi na mais tant basolo liango yemo pe phénomène we ba sera na faire aza pembe na we raso habite aza mwasi we koza na ekutu souté. OK, donc c'est que nanda kuna yo akoza la te kwaza mwasi mabeta na nenga kebe ba petit bando sala bongo ba mona ko acte mo besoin normal. OK, ezaki nzambe nde asaki ke a épargné faire rigola pour lelo et musuto nga to no mona faire rigola nde ba mise belé to mona lelo asala ba succès et après quelque temps asila atikala pe lelo côté o mona akoma pe ka mutu bo ba chèque ba $10 akomo telengana ozo comprendre vie à faire ngo za bongo lelo. Très bien, ozo comprendre ce que lelo ba bongo to bino bo soulever ngo zeli o mo bo choka bato e sepeli sa bato te malgré bato baloba ngote mais yo bimisi yango c'est que ça va gêner bino pour année passée ezaki manique ko bimisa ke na fallait bimana na Cindy. Vous comprenez ce qui Cindy a télémela rangote a même ngoti na ba justice mais lelo comme liso na bango ba ya bando beta ngo entre temps place bino bozala kana ye mo mukolo orchestre wazo mona nango normal qu'il faut ba beta c'est que yo mo wa puya ngo o ngolo ba wa ye mo fali mutu abiti la bo masolo wana ba te se wa attention yo betité c'est que wa puyaka parce que yebi ke likamwana za mabe il faut télémela ngo o linga te ba koma na ba dege mo ba kotaka na ba foyer ya bato tant que yo poza na foyer oza pe na ba mabe yo sala poza sainte oza na ba mabe yo sala kati o yo sala ka oza sainte mais on dit yo beta skoli solo ya bongo mwana mwasi wana ya ba bengani na ndako akei ko kenda ti lelo vie fi wana za bien te fi te ser ezalaka bien te bato bamonaka ye bayebi koma magali ya koma ozo comprendre siko yo oye okobeta lisolo wana ekoarrange nani c'est que biso pe toza mamboto yebi mpona moto yo ozolobela parce que balaki yo babiloko moko boyo esengi kena obima oyo déconne langage c'est que biso ope toyebi tosala nini fo tobandobimisa yango peut-être oyo bimisi yango sikoyo nga nayaki oloba eza non ndenge non peut-être babiso bayebi marmolo oyo nga nalobi boye soki bango babimisi wana ebongo siko lisolo ya Nathalie Makope leki anana ketchup oyo abota na fali ana mo leki anana abota na fali Nathalie Makope azaka danseuse azali leki anana bino ba plus babi Nathalie Makope pour baby bibiche Makope donc babi Nathalie Makope allez-y comprendre que aza na famille et puis lisolo oyo eyate ke eza reconnu PTT bayebi yango pe quelques bato pe bayebi yango mais eza lisolo bezaki garder. Vous comprenez? Les amis, mon âme va faire les amis comment vous avez gardé. Attends, tu vas le bélanger, même nous te confirmons. Azateo, ce que Charlie Preston vous confirme, on va peut-être confirmer. C'est une photo, bah tu l'as vu sur moi. Photo, moi, Miguel, il poupe pas. Miguel a déjà là-bas 11 ans. Nathalie Tazwa Zemi, tant on est revêté, Nathalie Takena Banzela, Kenda Baba, Kongo, Tia, Kekoma, Nabangolana, Akebota, Mona. So, ma mose, le bao, soit tourné, va prévenir, on s'en va prévenir. Oh, mais Nathalie, ça, moi, Yohanat. Oui, mais ça, que non, c'est la moi, c'est ça, c'est test à Aden. Donc, il test à Aden. Donc, il test à Aden. Et moi, si quand on y est, Charlie, point, ça y est, le solo, on a confirmé que c'est mais on a la musique. On a la musique, il a mamba moi aussi. On a pas sa vie privée. Moi, ça y est, moi, ça monte. Bana ne bazali, ou baza bana faire rigola. Yo kasi bana ba aux années 50. Yo kasi solo, maman va bon. Je le sais pas. Attends comme fierté, mais lui autant. Siko atangaki kombo ya fierté, siko pour la nuit batu bakoza na idée wana. Nga dernièrement la salle qui mission na mutna bango moko peka ya fali. Ami si peka les mêmes langages. Donc c'est que ça langage mo déjà ba préparer yango déjà. Vous comprenez bango ba préparer eloko. Ponga ba koma ko benga nga. Bakoma ko benga nga na téléphone ba proposer nga la kende film ngo boye moi sa Mumbaya bazalamba ba Mumbaya ba dasa wana bakoma ko benga nga ya ka tukutana na érosion place ana so boke kutana ba solution kende yo loba boye enveloppe no paquet yango mais au contraire biso ba tout lobela faire tout ça lango volontairement d'abord très bien tout ça lango parce que to lingaye tout ça ba fan na ye mais bango ba ça lango par terrain. Donc, tant que vous avez un terrain, à quoi le bas, oh, nyonso, oh, il aime ces aïe solo, toi, à ko bimisa. Mais Charlie, pour sa bête, elle solo bien. Maintenant, Lilo, pour Congo d'ici, on a dit vraiment, TV Momo Tebele. Lilo, ce que mission
et puis si va plaire bon est-ce que vous êtes prêt il y a mieux sur là parce que tu dis que l'artiste c'est pas même un peu va parquer mais oui pour bango bazara faible place wana ba faible place wana parce que bango ba permettre batu ba loba tout monde ba jael show ba gafila ba profit aloba n'importe quoi ba kendo singele visa ba pesa visa voyage c'est ko fa kena na ambassade akenda raté tout monde ba oh ce qu'Alexis a manqué ko faire le midi quel piano apparemment tant azala wana loba ba be pour na ko faire le midi pour na faire tout ko loba te pour mettre mikolo ba ofinga faire ba ofinga mama ya faire que maman ya faire abimana ko faire le midi ce que je sais bilo abongo sikoyo maman ba babimana banana pour ko faire le midi la tana to boba ke maman ya faire abimana ko faire le midi azaki déjà millionnaire azali na mbongo ebele ozo comprendre azali déjà na mbongo ebele c'est que maman faire atapa bien abeta bien c'est que azali pe moi si kitoko c'est que musique aussi na ba réflexion belé peut-être siko ndenge to komo koma boye ndenge to komo komela ngo boye po ba ombaye nango ozo comprendre biso to mona yurit aleka er no saloba mwana nanga mwana est-ce biso to likambo to tombola to tombola ngo te po tebi keza mamba mwana mamba na basala nango ba tebi keza likambo mwana yoro a boxer tango ayaka loba er no so ke mwana ne makosisi mwana aloba mwana nyonso mais biso ba golo to tombola ngo te mais to mona ngo biso za ba comédie ça là eza ba comédie ko za pe solo parce que aloba ngo er nyonso mais to ko tombola likambo wana te sko bino so boye bo vandi bo tombola makambo ya bato mais bino bokomi benga na ndumba mais parce que bango mutu ba permettre mambo esala maboye et comme ce ko bimisa vie ya mutu moko bela mususu esala loko ebomba mais c'est nini ebimi po bato bayo atakuta ngo to ya likambo bomba te bano surtout babi ke nana fifi ya bando bima na ville nous surtout babi ke nana bando bima ando sala vie mutu surtout ayebi non que ville ça ça ndumba te ando ça la penda vie ada moi ba benga bango ba benga bango ba londonien et kasi très bien benga ba londonien ando sa vie nous surtout ayebi ando sa vie et puis bato surtout babi ke nana ke ndaka poto kutu avant fallait ba notinde ba poto na ndenge ya vie na ye ozo comprendre mais ça l'histoire te biso to ko ba ndoya to fande na to ba ndobeta to yebi ke akuma mwasi ya mutu bino boyo na lisolo ke non parce que fallait atana ye moko pe na so ka na bino mingi des fois yango avec ya misi lisolo kala ke mutu obe ba des fois ala mutu ashoka ba leader ebele mais si ko fo ba ke ba bisexuel pe bazali parce que fo ye ba so ko pe ba bisexuel baza bato ezalaka ke non abimaka na mwasi abimaka na mobali abimaka pe na moninga ne mobali ye pe ba mibali babimaka na ye bango babenga bao ba bisexuel ape na capacité obota kobota ezalaka mbala mibale te mbala moko kaya liboso to babeta ndaze mikoti ya mibale mpe koya nango te mosu basuka eka na moko wana ze mikoti ocomprendre wana ti ekenda bongo mpo babisexuel baza nana mpe bapede mpe na balesbienne mpe bakoma babino mibale bamibale na bamibale me baa bapede ocomprendre oyo mpa kobima na ye yo mpo bimi na ye donc c'est kaka mpe na capacité abima na mwasi eza elo mwa boye ya grave te mais oui elo ya grave te allez-y comprendre so des fois ne wuta pe soit des fois wana eza elode bele très bien des fois ezaka te ke na ndenge bakendeli nango ya bapede te des fois kozala pele mosu mutu oza mutu ya double tranchant nde ezalaka ke koya mpe mpo nango olobi nanga likambo okeye pa cameraman na biso na nsima kuna mpo oyebisi mpe likambo olobi eza des fois très bien siko bango mpo ani baolaka kaka place wana ke bango nde baolinga bakomisa ngo bongo se bao se sentir piqué c'est qu'il connaît l'affaire neti papa avait fait rigola tomona baincite kutu ya façon tout fait rigola bakotaka na famille na ye kutu ya banda kala mama na ye kutu na parlo pas pourquoi mama na ye alialeki na ye nyonso wana kutu toyoka na biso yango ozomona mais biso toya mama to elobaka ye mpe kutu na ndenge aza boye aliaka ku kingani mpona succès toloba yango te eza na bato oyo basalaka bamabe kutu ya makasi biso beta concert na biso martyr ti tosisa concert moto akufa te mais bango babeta concert combien de morts combien de blessés omona siko biso fo toyabeta lisolo ke baliai bato wana kuna na nini kuna martyr po biso mpe bato bazala ebele bato bakufa te pourquoi
Yango moni tango ozo ya kolongola potinaliso muninga fotala non pe ya yo. Très bien. Ozo comprendre po yo longoli ya muninga. Bosko so ba yo longola yo. Iyo pozaki na o ayo. Yango moni lisola Miguel ipupe sai nini ebini. Yango moni Nathalie sai nini akoti na nini na miniature na mwana wana. Ozo mona po ye moko ku Nathalie so tadi ata na ba Facebook no mona pe place musa publier pe na Miguel ipupa. Comment moi tu comment akoma penda yango iye moko Nathalie aza consciente et puis la famille na ba bi ke eza bon nana baza yana l'équipe penza Nathalie na Nathalie na oui ba yana l'équipe ba yana l'équipe vous comprenez parce que Miguel tant na Marco 6 baza le roi alors roi il y a cousin ah le roi il y a cousin vous comprenez côté musu aza yaya po ba papa moko côté musu aza cousin po aza mwana eleka mama bango ana mama bango na mama Marcona na Miguel baza su ba rival c'est que Nathalie Abina pena pas fallu solo Abina ba vidéo ezali bo postango bo tango bo mona très bien Nathalie Abina pas fallu na abana pe na début ya carrière ya Fali ya Fali azwa bandi droit chemin le premier concert abetaka na piscine ya Grand Hôtel premier concert wana Fali nani Nathalie Abina ba Nicaragua ba danseuse ba bina ba harmonie omona ba danseuse ba kotaka ba wana ba Fatou puis bazara presque peka ba danseuse ba otaka quartier latin à part quand Nathalie mais oh Fatou harmonie Nicaragua on se ba otaka quartier latin oh révélation yo ça ngata to malili te esa ndito malili te po biso se na ngo biso ndito malili te na mambo ba lobi po na biso passe na biso za la rato za na posa ba longola biloko mabe ba tia na nzoto mwana bato magali lokwa lelo bango ba tomboli yango ba mona ko keza bien qui a salarié bien faut pas longola pe biloko ba tia na nzoto na ye po aza mutu mais on dirait qu'on va s'attaquer moi na Charlie Prince Charlie Prince ndeti ye Charlie Prince to s'attaquer to loba ndeti ni po to ebi de kaza gigolo gigolo aza mwasi mbala mama wa mukolo akota libala Charlie Prince kutu biso to yebi de kanga violer na mwana na ye moko abuta ah non pas jusque là mais kasi anga violer mwana ye anga violer na mwana ni moko abuta Charlie Prince eh oui siko so to s'attaquer na mingi te pourquoi to yebi na biso déjà vu mais to s'attaquer na muto azo tinda ye bon to yebi na biso ke Charlie Prince le ba ise pe na faire eza alinga azo place à Laura très bien ils appellent solo oui ye pe na posa na ya zaki na posa aza place ya Laura na martyr eloko oyo balusa mutema yango wana mais batana la compétence est-ce que ça la capacité Charlie Prince a combat mais Charlie neti ngani na zabo ba série wala pe na biso to ba journaliste ngana yebi Charlie te ngana yebi ete biso na ba série biso pe na to yeba ba journaliste to yeba ba Popol Mukelenge ba série wana Len Kalema na ba Laura tendance wana kaka ba Henriette Kajinga très bien ba série wana film wana ça pe mission ba raga to banoli ke mission mingi to za ba danser c'était singa ba série wana to yeba ba est-ce que Charles Zara police oui azara te. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous en avez vraiment ce soir révélation. Vous en avez Mozindo, sur les cabos bimi, tu bien la carte, tu bas. Qu'est-ce qui se passe tout le bas, tout aussi les gens disent tout bas. Mais les lots tout le bas, les lots mon pépé, Ferrego, la bêtise, Adidas Arena, samedi dimanche. Oui. D'abord, SMONI aux dans le comme on a leader Ferrego la pervé, pour ça la histoire. En tout cas, on a bien gagné pendant Bic Rouge. On a bien gagné Bic Rouge. Pourquoi? À corriger, à caper, à la kisi bino devoir place à mon moutasala qui m'a bé. Oh, il y a bien un salaire qui yango. Il y a un ligne à faire rigola. Faire rigola, ça les biso exploit ya maman oh kala. Ba série ya ba Zénith ya ba we rende un moto banda ko talango ya ba JB mais ba concert tout etikali avec les capa ba 2010 ya faire beti ba Zénith ba concert be etikali les kaka ina percé. To rara ba beta concert. Ba beta concert. Mais to ba te ba beta tango wa. Concert ba yu arena talango te ba concert. Talango te ti lelo na lukango kutu na talango mais ti lelo na mona ngo te. Na mona ba image wana te. Faire rigola soit ça biso expert moko boke premier jour ya concert na ye. Abetina orchestre na ye moko sa ba invité. Ayemi ba ndemu ne album o ba ba sous-estimaka. O ba ba mona ki album esimba te. Mais faire rigola beti album na ye wana. Ayembisi ba musicien na ye ba vocal na bango nyoso fuli ba musicien na ye.
Vous comprenez? Et puis, les acquis streamés, surtout en direct. Donc, on a la concert, banane et bandeliti na souka. Babilo on est ça la masoute. On va tout le monde baby que baye m'a bien té. Parce que ba playback. On a live ba ko kate playback yango lisusu on la sou on met bisango lisusu. Parce que moi image wana ba lekisango exact. Il faut ba bomba ngoka. Vous comprenez? Qu'on fait rigolo à télé biso image à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut le voir. À mon abat défaut. Bah mon abat défaut, na ba qualité nyo so botalango. Fait rigolo ba projeter concert na ba quoi belé à qui nyo zaki ke ba ba botalango le quoi match. Ba tu ba ki mambango ba ta concert le quoi match à Real na Barça. Ba yo ta la concert ya fait rigolo ça la maté. Deuxième jour on fait rigolo la concert donc on ba ku te ben invité tout ba et puis la boutique on fait la salle after $70 plein. Ana kini batu bakini bambango basali lango marche. Osoma mamba bongo. Na bité leader nini akosa mamba bongo. Yaboni différence ezaka ka faire rigolo apenda na ba fan. Très bien. Osomona apenda na ba fan. Batu bisusu ko bana bato oyo ezalaka ke bayaka pona intérêt ana ba musampai. Mais les gars, moi, bateau, batika la qui, bah, journaliste, bien nous, boza kati ko bateau, balinga ko pe na poto ce qui na liste na yo, pa ko mono pe na liste papa Hervé o bapi wapi, pour le belape activité ni en Suisse, en Suisse. Mais en France, moi, j'en sais batika la qui, c'est juste que là batika lo kondima to ko yeba lo ni etiki sa bateau. Oh, tu comprends la bisongo. Tu comprends déjà nous c'est déjà bima nango ke ba vidéo bima rakuna. Ya batu ndenge basala ba émission ya mambo ba des fois ba finga ba des fois yango likam toto ba des fois on appelle ce exemple et vous accueillir que beta lisolo mo kuna ba batu ne wa obimi déjà des fois parce que bino ki des fois la bango ba kenda nango ka keno c'est que ba benga ba ka ba PD po boyebi ke bosala musala na yango bonzima ka bongo mais bo finga pe Macron bo finga Macron te biso to finga Macron te to finga Macron de et biso finga Macron. Mais tout le monde que mandat Macron ça nini et si là. Pour la France ça la 5 à 5 ans. Et surtout que le président Macron a ndenge attend na ndenge côté li aza émité. Aza le seul président de la France au ba sala la marche, bana basi batikela ni. On comprend. Bana basi batikela ni ba bando be journal gilet vert. Ce qui gilet vert bon la bosse en combo non. Bana basi ba accès ba sima, il y a déjà malédiction. Dans l'équipe président on est dans la salle à Ramana na ya za modi na ndenga kipu. Bo balaki se ba bilo mo boya mabe. Po biso so to biso ba peso sima bo baloki. Yes quoi mon déjà la début mandat. Vous comprenez? Si quoi ça parce que so encore béni faire rigolo boya parce que leader a fallait ne ba bien pas Macron et soit Rabino fallait à la place à faire. Donc est-ce que place est-ce que Macron tanga bando ya za na posa fali. Azana posa faliko Macron azana posa maître Gims muto alinga tambusa Macron ninga bando eza maître Gims fo batu baba luka bazongo sango na mituna bango ba ke muto ya banda luka ezaki maître Gims siko maître Gims a mutu moko boetanga ba benge maître amona dana musika amona ke eloko nga kokota ngote na ko sa ngo pété basi ça touche fo na tika la musika. Mais il y a le roi Zaramaweli, ça t'a embang. On comprend. C'est le gars là, t'as bien mambo, ah oui, on a été. Quand tu m'as envoyé la peine que Bobé a monté, il a mis le téléphone. Pour un coup cop na. Très bien. Bobé a peine Bobé ni Bolembe a mis le téléphone té. Il t'a mis le téléphone bon dans san. Pour bander comme en France, Gims a boy na. Comme baluki muto aza faible d'esprit. Faible. Mais oui, mais comme nous sommes faibles d'esprit, parce que nous pas signé biso to yoka so yo fa na Macron. Tant que Macron qui présente na peut exact que au ça na se combien d'état pour à bientôt là. A d'autres qui président. Bon on voter là bon mutu musu. Si on faut acte comme ça la sous relation la président ou en quota. Mais là déjà une bonne chose comme on dit mais encore bien Saraye na match, ba no légende. Na ba nini? Match na légende. Oh, wana la match ba club oh. Oh, mona ba signe ana tina ba veste. Ouais, match tege o raisonner le match moko boye. Faut tout na ka. Pour ngai mutu moko iwangi la moko alobeke o ba benga ke po na professionnalisme. Professionnalisme de quoi?
Pas international. International, c'est quoi? Faut-il le on a le baba ni la maille les bazarati. Pour international, les alani. Professionnalisme, c'est quoi? Pour bien le barat terme, moi, on a le quoi l'employé terme, moi, on a le quoi danger. Oh mon ami, il a bis autotune, mais si c'est ça, c'est 50 milliards, bah bien voté. Mais le autre, déjà que autotune et bon, ça va voix. Très bien. So mutayem barabiente. Oh mon ami, na yo mo émission au sala ki mo ko so ni po ani kuna lo be mambo na fa na bomba na ngango. Oh mon appelle ce peu maman na mi samba. Abeta côté. Vous comprenez? Si ko yeba bengisa ke po na nini. Match en pesa ki ya nini? E ba na te point d'interrogation. Ce que biso total na biso to bwana biso fula. Ko biso fula na biso mambo na bango te. To ko vendre la tête to vendre sujet na bango to bando beta lisonde bango basala analyse ya banzembu na banzembu na biso. Baba Batib, ça va 100 millions de vies. Si vous avez bâti déjà 100 millions de vies, pourquoi ça la analyse ya bandembu na biso? Ndé c'est dernièrement na monaka ke no ba ça analyse ya bandembu papa avec koyemba na Adidas. Ba ko tsala ba marathon ba nini nga kuna okamwa e boye bien. Bonga neti na surtout tous ces derniers tableaux no so ba bimis na ebien watate. Oui, formé cette stage. Na ebien oté. Mais bien monté. Oh, il a fallu ma casse vous. Mais il a été mais il a bien monté pour la zote en yo kangote. Ah. On va vendre na ngato na baba, tenga fa na baba minute. Je dois battre ba camouflage, je place mo boza ba master no bo vandi ma baba na to vanda na biso. Mais le comme disque d'or, est-ce que vous êtes fier pena c'est congolais ouais, il est disque d'or certifié. Ezandé solo. Tu es solo to za fier non pourquoi pas. Mais ezaka ya solo. Pour liboso no soto bima déjà le kuta to comprendre. On a déjà bima déjà le kuta to comprendre. Faut-il le côté c'est dossier à la canne parquet. Il pas de la paix ka prouver le contrat à mambo ya lobati. Si ko ba ba kata wonde nini yo mo mukolo mutafunde mutayara na iti. A comprendre que ba vérité. A comprendre que ba vérité mususu bima wana e sopae. Moyen ya exacté. Vous comprenez? Sur les airs solo, tu revois été. Fait un moment ya mosu ko tali pena na Congo boye moro. Ba te belé pena be bo to ba disque d'or, belé pe ba disque d'or na bonza na pe certifié. Vous comprenez? Mais on pouvait faire un disque d'or, bon, tu as pas de boya. On y fait ego là. Soit dans sa cop wana en salon. En ça pena cop wana pe bomoni pena ke ba disque d'or e bimi. Mais il y a ça cop wana pour biso to permettre à ba ke vérifier. Pour biso vérifier ma mbaba tuté. Le moins de côté c'est il y a ça la investigation. Non, côté c'est ya biso te. Côté c'est ya journaliste investigation. Investigation na ezaka ya faire été, to ya falite ya ba tutu. Oh voilà, so du mutu mo ba na likama moni ke za bete faut ake ko s'investir. Aye ba za solo te. Wana za cop na ye za musala na ye. Bobo yinela yango te. Po biso to yinela so manix te na ba propos na ye. Bobo yinela yango te. Donc ndenge za bo faire gola so ninga zo disque d'or on l'a pena makambo ndenge za la pe tango zo disque d'or ton bo ke na bo comprendre que oh za disque d'or ya solo peso ka zo ya sabino que ça c'est mon premier disque d'or. Alors le baté que ya liboso comme ça on ya liboso mi baleze pe ka ya liboso. Once que comme idée langage différent. Yo mo premier disque d'or tokos premier disque d'or. Ozo comprendre. Yo mo sen obungisi maloba. Bamo bakangi yo. For me, c'est tu peux dire disque d'or. Et que tu as place bakangi la kaiti. Bakangi la ka ba place wana. Mais tu vas proposer mon nom de. Ba pourquoi? Manix. Ah, ndeti ngape na Manix na tsaka ete. Tsaka ete na kipagete. Batibo o falaza na ko faza na moto. Batibi nini? Ndeti yo abeta so tibini. Ko faza na milité. Ah, ye nzembo ya pendeke de nzembo. Oh mama talango ngezo betae. Dans Pierrot talango se koki et à l'amour oyo la kakingai et à bolingo yo pometa kingai kolingate komaya oseku kolingate moto ya kowae et akana yango malembema banzemba bongo ti lelo to mo na ngo betela bisong. Très bien. On se comprend. Parce que net soto yene ti kota ferré. To tsaka ndeti na dynastie o se bande na yebi okena no mosikateo ozali dans les parages zongelanga soki mabenga na salaki nandimi zongelanga to réparer
kolinga te ba erreur nange domine crayon na gomme ezala maboko mayo kokanga motema teri oyo abela guitare yo tasko milo abongo liberté oyo esengaka se oyo eza na boloko moto ya mikangele moko na ndako akoki te koluka liberté po ebimini akosala po abima ye nga moko na mibimisaki yo sebande libanda motema no lelo nga nazongi ye nakuti yo te kumba biliaki nga bikoki ye eriko sebande esala yo ofongolela ngai kokanga motema te cherigolao nasengi yo pardonne ngai ye o banzemba bongo no namona yango te bakobimisa baalbum oyo ya banda kosala banda na droit chemin ti lelo ndembeleki nzembo eza te eza te banane bande nango ntina suka nzembo eleki yango eza te eza kaka ke moni bango bayelaka bato bachanson facile ozo comprendre chanson moko elokwa banzembo moko ya bana mike moni kofi ntango asalaka attentat abeta banzembo sans anesthésie banon assistance babodaboda mais ayakosala nzembo bachanson moko pour les enfants olele ole ole olala wana banzembo na bango ezaka bagenre banzembo na bango yamoni sikoyo elekele bango kotala concert à faire bamona toutes les générations ozo comprendre na concert à faire génération nyonso eyaki oza aposa bapapa omona ah jamais nayebi sur errez les pauvres en esprit parce que le royaume de ciel est pour vous sikoyo so obengi mutu pauvre oyebisaka ngai eswanga na nini yo mutu yango obenga mutu pauvre wana ona eloko te yo mowa une pauvre free femme soki nini mpo babisinga wana bana soki 5 bota bao batatatata on comprend yo mo sikoyo wana pauvre bata poto kolelela bango ka batindele ba 5 € nde ka to misana kolelela bango asenga bango makasi le bande le wana minute oyo akomoluka bapesa visa ninga nyorango on comprend mais asenga bata poto makasi akasi te bango nde baza boye lokwa mpo makonde aza bongo azokendeka mingi te fo bapesa bango bavisa on comprend bavisa eza yango wana eza permanent ye mo déjà lobaka yango déjà te akoma osala na agence de voyage apesa bavisa bato bazwa biso sikoyo eloko biso te crédibilité c'est quoi c'est quelqu'un qui voyage trop ozo comprendre faire à voyageaka na orchestre na ye première fois te faire akebeta poto faire déjà beta baconcert crédibilité ngo ezaka apa na bango soki eza pa faire te sikoyo nioka longa otoza bavisa zo yango nde pour comprendre kaki motema mabe nde kota na kati eza sikoyo jalousie pourquoi yo bato na yo balobaka mabe balandela bango te mais so balobi na yo kaka yango mona quartier la tazaki lokwa moi bébé mo bazana na posa falbe kofelo mille fois dorlontaka ye likamu boye mona pesi tete de balle raison ne mission tout ça là donc ça posa so lobi te nga lingi ka boye on comprend donc posa na ezala bato faut balobela ka yo très bien ceux qui journaliste abetika lisola faire ego la ba comme ennemi na bio ceux qui journaliste yo to mona tande ba ofinga ba Israël mutombo ba ofinga ba Martabu ozo comprendre ba comme ofinga na mami lela mais Martabu pour mama ba ki amabi faire que la première mission beta double Adidas double concert ou ça la première artiste ou ça la sold out mais le bien solo bon akosi pour la nuit balinga la vérité te bino ça qui sold out te donc 40 000 là bato na wana batonda te bakota 40 000 te poso bakota 40 000 tonga to mola banga bakoma sold out ba pesa bango trophée za ya ni ya wana makio na te bino wana bakopa na sto timbela la biso ngo ya to timbela déjà bakopa na to yebela na bango to yeba déjà ke wana ya nango makio na très bien ozo comprendre makta bakosaki te et puis makta beaucoup de temps ba yebisi ke main noire ni neza na sima ya mambo ba visa faire makta balobi ayebi te atanga kombo ya mutu te abi na yebi na ngai te mais to soutenir ka faire concert na esa nini eleka bien ba oyo ba rozala ba participer ba oyo ba royate prochainement et mais qui nango simple bokomi ko takine mo mbala bato ndira lobelo mobo ya mabe très bien pourquoi parce que lobi ka ke faire go la salle out pour la mamie il a dit à lobby que non boyo yo kande musique oui ba wana ça ba bi compétence à faire babi ke faire ego la kota musique à ça la ba j'étais on a mis pesa raccord à mes esprit pas bi eza musala na ye
soki lelo toyebi Frère Egola lelo toyolanda ye eza mpona voix na ye na ndenge ayembaka toyebaka ke so toyebi concert ya Frère Egola ndenge nayokelaki seconde chance ndenge nayokelaki parking ndenge nakoya oyoka ngo esprit wana azokotisa yango ntina bamusicien na ye lelo Frère Egola musicien na ye soki alongwe orchestre na ye akesa mambo esimba kaka mpona nini compétence wana Frère Egola ntango baopréparé Adidas au double Adidas Frère Egola bando répéter de lundi à vendredi de 10h à 21h na bamoyi oyo omonaka moto ase sacrifice mpona mosala na ye il faut azwela yango bénéfice Frère Egola aza nde moto abese te abimisi kutu dedate atikala osalela yango te mission te ke aleka émission bobeta lisolo ke naza na concert boye na boye aya banda kolobela yango bokomona concert eza aloba ne kutu te ozomona ekoma kutu na ntan moko boye Frère Egola mosusu bato bakomi kolela sala te mission lobata mais eloko ezali motu moko boye amesala na ye trop te na caméra abanda kolobaloba eza yango façon na ye te. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin vraiment de Souka. Une dernière question par rapport à les 15 juin. D'abord, nous sommes en Bagoulois, nous sommes en mourir à bonne musique. Nous sommes en Bagoulois, gladiateurs, mourir puis à bonne musique. Nous sommes bien parce que ma place est comme déjà dans Souka. Donc, si tu comme le 20 mai, donc nandimi nanga kututé ke boza sou babiye ozomona mebo ba le 28 na le 30 na couleur café na Belgique eza festival et puis à bientôt bozo zwa ba date ozomona ba date ya ba concert et ba contrat au Frère Egola a Otisco ko signé bomona ke to na ba Bruxelles show to na ba Espagne show to na ba Londres show to ozongela bango sou na Paris show ba concert eza ebele bo continuer ko soutenir papa vendre bo soutenir kaye bon s'abonner à peine na ba page na ye na chaîne na ye caméra peut-être na début émission soit na quatrième émission peut-être au bali comment boé maintenant on va les bobé que non na bilobi mabe ce qui oko s'excuser na habité na tikelo quelques minutes pour mon chité ngane tinga na ebi na te kamini na lobi mabe pour na finga na ngati ngalo bana ka ba vérité o insulte là na ngo cop na ngati bato ba finga nde ba continuer ka koya ko finga po l'émission est vrai na fini na mutu te loko te mais na lobi ka ba vérité. Voilà, deux trois personnes batali nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na pesi Linda Misenga la Gauloise Bambote na pesi Aïcha Tezo la Gauloise Bambote na pesi Dieti Tenge Bambote, Nemimbilo, Arlem Bilo Bambote, Atrona Bino, na pesi mbote na famille na ngai nyonso Bambote na bino batro pe basoutenanga na pesi Bambote ya dadangu abana le patriarche na pesi Bambote fils Kele le so amoni ya dadangu abana na mona maman fils Kele la mona Béral de prince des Amunda aya mutu apesa ba visa mukolo visa ye wana apesi Bambote ya trop. Il y a Guilhem Avakala, l'ami du boss Bambote na yo, il y a Blaise Polo, il y a Pichu Botoko, Visa Ponda, Jires Zamba, Maître Jeep Bilanga Makofi en direct de Paris, Mukolo azo lia fort azo vimba mabe. Ambote na orchestre mobimba ya J7 batu tout balinganga et puis na babone nyonso ya Congo Liziba na pesi bino Bambote ya numéro peut-être plus 243 81 92 01 666. Plus 243 81 92 01 666. Vicky Machero, na peso Bambote na Katia Lille. Merci beaucoup, Nana. Merci d'être passé. Merci, Nana. Merci. Vraiment, les Anda Kunayo, ce sera la dernière fois. Merci, Nana. Surtout, na émission Mozimbo. Merci, Nana. Jonathan Dao, derrière la caméra. Merci, Nana. Et vous allez nous ciao. Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.